Bandeko nangai na bandeko oyangai tokutani comme d'habitude. Tomona na kasoki ezana biloko ya ko redresser ba information ya kopé Sabino ezala na plateau ezala na balabala ezala wapi ezala na ndako ezala na bureau to sala kayango mais to sepelaka mingi na balabala koleka pambate eza musala bo pesa biso na lingina tsela bino phénomène moko esalemi lobby bana ngiringiri na bana selembao na matanga moko okomona lokola ozana champ de tir esengaki ndeko moko ya renseignement abima na coupé na manduki pour que apanza parce que ezalaki tellement fort que ba policier bayaki en tenue na ba militaire o ba utaki côté ya prison bako kaki bayanke wana te ya un jeune ya selembao batindi kaki et pas ekiri ya ngiringiri l'autre fois tango akwei na balabala balokotie pa na voiture moko akufi akeko kufa na hôpital bana selembao bakoteli bana ngiringiri sko ba réservé pour que bakende ko se venger baboma pe moko na bango mais c'est fait que mokolo ebembe bazo kende ko kunda yango bana ngiringiri bavanda na kwen kozela bango bien préparé na macheti ezala ki benda bika boko vivre yango en live na quelques témoignages mais il faut to corriger encore le kuta ya batu misusu oyo batiaka biloko na internet ezali dossier ya Epa Félix Tshisekedi bozomo na message moko ko tambola o résidence ya Félix ezala ki attaqué bagarde na ye misusu bazoki eza lokuta na ibite soki ngungi nini aswaka batu pona bakotaka na lokuta n'y a rien eu chez Félix même pas incident mon côté makamunenge zaleli tokozela date oyo basango bapesi il y aura aussi une autre date oyo opposition bakopesa nde yango tokozela dimanche marche mususu ndenge comité laïque et lobby marche kosalema après culte et koleka ndenge nini je sais que basi ba planter selon information notre possession consigne ya makasi bomona Eliezer te bomona caméraman na yete dès que bomon il faut le prendre et lui son matériel avec une décision soit ya ko faire disparaître biso soit ya ko kanga biso basa la procès lokola procès petit nanga Christian Lobi bosi bokangi biso pona dossier ya ketoza ba branche ya kamona ntsapo ya Kinshasa mais botika télévision spécialement équipe atokomi wa pied filmer mokili yeba makamunenge zaleli je pense ezao wana toko travailler ndenge ni mokolo wana toko bimato toko bimate to ebina nouté mais il y a trop de décisions prises et contre notre personne et contre notre équipe il y a que bamona caméra ya tokomi wa pité bas surveiller yango donc on doit tout faire pour ne tomber sur quiconque va travailler pour Tokomi Wapi et en général et en particulier qu'est-ce qui va arriver tokende te tobatama tobima tokende ko sambela tokende ko sambela te biso pe tokomaka au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ezandenge wana totie la bino nano incident ya Selembao beau vivre qu'est-ce qui s'est passé équipe et à Tokomi Wapi toujours à votre service.
Ngai na sana mawa parce que o akufi asamwana na ngai. Mais eloko na regretter la police yaka toujours na retard. Bandaka la bayebi ke awa problème eza. Depuis to solo la matanga la police eza awa. Mais ce qui est ça maka mususu mbele intervention yaki bandaka.
mwana na biso moko akufa azali kuti playboy ani mudelamba dege kuna oyo bundani awa asepeli même pas essaye même 2 heures de temps soda suis même pas ta ya ko défendre ba ina retard ba événement le kia makasi donc ba doit kufi ba kati même ebembe na contenté siko bozo mituna o wana ba image zaki kozwa mandenge nini bayaki kokweisa cercueil ya mwana mobali wana ebembe bimi na cercueil ebeti bashit soki combien baye kozwa ngo bazongisi yango de bazongisi couvercle masasi ebeti ndenge bomoni wana master wana kangami aza moko ya bana ngiringiri. Qu'est-ce qui va se passer? Phénomène kuluna ekokende ti wapi bazokoka ko maîtriser phénomène kuluna te, mais on doit se lancer aussi enquêter ceux qui défendent la République. C'est ce qui nous fait mal. Voilà, bande Konangai, je tiens encore à vous informer que il n'y a rien qui s'est passé et pas Félix. La même chose dans le dossier ya Kimbuta, il ne faut pas aggraver kaba makambu parce que zo bimisaka batu moins crédible tangu batu wana bakozonga. Yango na pesa kibinu exemple. Muke o Kabila zate, Kabila Sakufi, o Kabila Sakimi, ainsi de suite. Tout le monde a kaka zali kaka. Siko place Bozali, qu'est-ce que vous pensez? C'est la même chose quand on appelait pour un dossier il y a Christian Malanga. Est-ce qu'on dit Christian Malanga? Ye wana zana Kinshasa. Na lobi papanga na monite na yoki pete wana zaka masolo na bino ya bato internet. Na monite na yoki te même mikolo ngo balobaki boza zela dans moins de 10 jours, dans moins de 5 jours. Et si leki bandali solo wana beta maki. Lelo ata mutu ako beta yango te. Je pense que la crédibilité d'une personne, surtout na musala otoko sala, payer zana posa ya théâtre te, ya film te, ndenge bozo mona batu, bako tambola kana biloko, to ba makamu mususu ya ko yebisaka batu ke, non voilà, ndenge zaboye. Il faut basala moi montage ya batu. Au moins no ba violer ye ainsi de suite pour que bazwa mbongo en complicité na mwana wana. Biso to pona fait réel. Ceux qui mutualinga sala théâtre, akeko sala théâtre, l'ennemi à l'okuta c'est le temps, naïl sa cabine. Et puis l'ami, il y a vérité et ça pétant. Vérité et ça vérité ta ceux qui est là ti chemise à liputa. L'okuta ta ceux qui otongeli en costume. Et zandengwa. Merci bande konanga, quelle est ta part na makambo toko sala. Botika la brancher. Muto ya lata a botisaki bana 4. Na insistaki ke botika koluka ko corriger makambo boyebi te tolobi tata wana bana babota maki 4 baza ba triplété. Bozo tangisa batu nyonso. Même oyo biso tozo vivre. Yango basango balobaki lokuta ekomi lokola système. Wana évêque auxiliaire ya Kinshasa. Alors bana wana baza 4 numéro ya tata wana yango wana soki bokoluka kosunga ye ndeko oyo ya matadi boko sunga ye parce que a perdre na loboko na lokolo ako vivre ndenge nini eza ndenge wana to ye la kabino na ba masolo wana pona ko informer bino mais bande konanga ya États-Unis bobo sanate boloba ki janvier. Merci botika la brancher les amusala.